des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Des Mbanza London TV original. Abonnez-vous. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Chaque année, chaque anniversaire, tu as rendre hommage à les patrons de Bisso qui se remené en deux tout ça. Mais cette fois-ci, ils ont une exception quoi. Ils ont une exception parce que autrefois, tu vas noya au monde attend sous Bisso mo na kini tuye, tam sous batum sous pe ba ina ndenge na bon. Mais cette fois-ci, avec l'initiative ya ba Kesserien, ba Victorien, ba ça initiative mo pour que 9e anniversaire tu rendre King hommage orchestre complet à King Kesserien, mais il y a des générations en génération parce que mon qui mené à alors posséder na ba génération. Nous on prendre génération ya bansi on ba beta ba ngonda ba ukosinga mfumu ba boy na boy. Et puis à quitter la génération ya longue histoire, à quitter la génération il y a les jours les plus longs génération il y a 10 mi au biso tout ça. Mais cette fois-ci 9e anniversaire biso tout au kutani. Na siso moni ezana initiative mo benga ba généraux les généraux de King Kesserien mené. Ba da msio ba uti poto ba ebinze belé pour na sala ke 9e anniversaire za tende za gitan sous moi et le moto rendre hommage digne de son nom quoi. Donc digne de son nom, digne de son nom na 9e anniversaire on moni pas ça peut uti ba mikili tout to kutani poto sala ile mo boya munene et puis to na nepe na yo kindenge Docteur de Kana Salara Mausolée, inauguration Salara raté, mais cette fois-ci avec appui parce que Maïs, moi qui Kesserien mené à Baza à Onakini, à Oya Awa, à Fimigo Panakini, à Oya Awa, tout ça inauguration et puis tout ça la Maram tout ça. Donc 9e anniversaire, ils a pas comme les autres anniversaires quoi, parce qu'ils a retrouvé moi la famille Victor et Leison et puis ils a inauguration à Mausolée au King Kesserien mené au Docteur de Kana à la King Kesserien mené. Le événement moi et puis à part les lots na initiative quoi ya ba généraux na clan Victoria Mobimba to be taper na Chetemba le 18 février on a cadre ya courant de hommage na King Kesserien mené. OK, merci beaucoup Toza non parce que tu komaka. Merci beaucoup, merci. Voilà donc le 13 février la journée au biso de Kobo sana ngote parce que quoi mambo King Kesserien mené à aza idole aza modèle voilà. Moussa Keba, un des généraux, il y a Victoria Eleison, m'impressionne à yo, ils a journée moko, ils a rappelé à Essengote, mais moutonio so a linga œuvre. Il y a Victoria Eleison, on a œuvre au King Kesserien mené à Sala Atika na Victoria Eleison, le lot, au lieu à rouler là. Et ça peut-être qu'on rendre hommage, et puis, pour faire comprendre Nabatuke, to sepelaraka aussi longtemps ba Victorien ba ozalaka impression na journal. En tout cas vraiment merci beaucoup valable yo toza mutu oyo imambo très bien parce que yo mutu le King akufa mutu sa interview mutu liboso za rayo wanto ibango donc le long de bikaza journée moko esengona mawa mais to sangisa ngo ko mesengo toza awa tuika ku le 13 février cho atika biso King yango tuika osa ko rendre hommage na parce qu'il y a ça là trop quoi ça là trop. OK. To yebi que ndenge toza boye bino eza après liwana eza na batebele baloba ke bino tunde moza na bokende bokota na bino ba orchestre mususu o bato bazayo kanza to mona yango pe bande kona bino mususu bakota na ba orchestre mususu tel que ba Ronaldinho ba ke ba maison mais réconciliation mais bino botika lika na Victoria quand même félicitations vous êtes déjà à féliciter ceux qui King Kesserien mené à c'est quoi moi je pense que à c'est quoi parce que à comprendre qu'à format ba généraux oyoti le batika la fidèle c'est un grand plaisir Moussa Keba toyebi ke to komaka kalate ya kosala kutu na kati nde eza mwa mingi message ni opesa na bato no so bato tala na momao bon ngana pesa message na monde entier ba ke to lingi suma ba division te to to dans ensemble ba na King Kesserien mené ya o ba dans monde entier to sangana to sala makambo ba États-Unis so jour de 5 biso ke États-Unis to sangana bango ba Kinshasa to ensemble quoi parce que ba na Kina on a tinate to sala so ba dispute belé bon to mona so fouti so rien ya to na ba massa otimiki to ça ensemble to sala ba mambo to les 18 na bango na Chetemba ba comprendre indusa quoi. Merci beaucoup. Na pesika ka tusemo patanyere ba mbote benabi kaza na Kinshasa tusemo patanyere et puis bienvenue Maswangi PDG Marcel Mutamba les gars di kuba les bras sur la kandaza mizama mokele kete ministre hollandais donc na pesi mbote ya campagne et puis maluma kumarisha pauvre et puis na bossa TV nanga arriba comment ba certes trop et puis si ça soka ma puissance à Mikili
et certain naie et puis na bosanité Emmanuel Ungaro soda ya Pico et puis maître Jaguar Likofi Ngombe et certain naie quoi pesi ba certain. Merci. Voilà, je pense que Boyuki Musakeba Arc-en-Ciel Ozawana Kalamingité Oya pour que ba fanatique ya Victor Eleison ba comprendre que ça mais en attendant Joe Mampiayo za parmi ba chef impression na journée à lelo eza ndengeni parce que toyeba ki bino ezala ki kaka oromona bato wana kuna ba na el na bango ba o ba na el na bango mais lo quand même to monique to komi quand même ko retrouver bande comme sous ba outi poto ba ye ba na Kester et puis vous avez décision ya ko inaugurer mausolée tout ça et tout impression na ndengeni. Bon, moi, je suis certain nous na ba Victorien nyoso bazolanda na ba Kesterien nyoso ba olanda ina monde entier. Moi, mukolo lelo ya mukolo moko pona nga eza mukolo teke da ko sepelaka. Pour marambo na yoka na nzoto nga le 13 février 2014. Nous sommes remis à mukolo lelo na zala ngati. Mais eza mokano nzambe. Tolinga wasuko lelati. Mais un jour moko ba journée oyo ngala za na sengote. So moni biso so ensemble yo biga leader ka munene lo wa Kester. Tango kufi mutu nyonso akobima nga na za danger mutu nyonso akobima po akabola bino ya redie do tozalaki na divagation bolekisi tellement temps na ba division tout ça et tout oyo epesi nango eloko moko te eza pena biso te ezaka ba pire petit ya Kester parce que ye moko obisa biso ke petit ba Victorien bango moko baboma Victoria bango moko balinga Victoria te boyeba qu'un jour soki na za te bokanga mitema bokanga na ba sentir makasi bokomona ebele yango tomona tozalaki kaka wana donc eza mambo ya nzambe délivrance ngana obenga ngo délivrance 9e anniversaire po to préparer 10e anniversaire na ye do na 9e yango mo toza kimvuka masa poto ba ye ya kini biso tout toza ini do oyo aza na biso te tamu so azuma empêchement mais biso tout toza ini pour nous télémisa comme vie na biso voilà. En tout cas merci Toza tout comme en nécropole pour Toza pena mayo to sala kuna na kati donc merci beaucoup chef pour na liloba toko zongela oli sukala te. Merci na pesika ba mbote nanga na vie nanga nyoka Moïse et do Monica Tiafuka Benjamin do basé belé to landela osima. OK voilà merci donc voilà Arc-en-Ciel je pense que journée oyo lelo toyeba ki yango matna batu na côté na bango mais lelo to comme mona bino quand même ensemble c'est quand même quelque chose impression na journal lelo zandi ouais isa journée oyo za la retournera king donc monde entier bana Paris bana Suisse bana Belgique bana États-Unis bana Hollande pour mo yaloba mamali aussi na les kana français na les kana Suisse donc lelo za journée oyo le 13 février grand prêtre atari wambi kwangolo zozo ba via ba petit na ebele o sala sala biso lelo ba Arc-en-Ciel to beta ba Zénith ba mikili me bana mayo ba uti ba mikili ba ye baza parmi ba mission o emene ya mema ya on lelo za vraiment 9e anniversaire à Kester donc tout ça a en nécropole donc jour via tiga biso donc tout ça na ba masse ba généraux ba uti mikili ba ye na biso ba tout ça awa tout ça même moral donc même moral pena ya jeter donc ndimno mo bo mo na accueillante ba mulo scanto baza ba Venet ba Willy Bondaki ba Didier Robaz donc ba Jani Mangoma ba Babi Mbonda donc baza pene belé donc ambiance vraiment ça pour honorer King Kester mené en ndenge Monica donc nabi ke vena ngai tout ce mou patanire azana king tout ce mou patanire azana king donc pichu qui peut la passer na kata king si ça suga ma puissance amikili Guilemba Force Mère Aziza, Jeff Bongissa, donc Haribo Komo, donc président Jean-Jacques Sungmobi à la minga le bezate dans Talara toi de ma banga monsieur dans les partout on est ensemble le 18 février tout ça on achète Temba tout ça chez Temba donc boye belé ba Victorien ba Kesterien boye kapela ba kunga o Kester la sala na ba petit naie boye ba diwa danger ba mulo scandale ba live ba Zénith to robeta mama les plus grande mère Azawa. Ouais, fidèle au poste, fidèle Mamale. Tu es bien à Bisoka Kende Mozawane comme Ingao Zalarake.
kuna de l'autre côté tout le monde a Ronaldinho Bakenda et consort battu vas-y qu'on s'attend peut-être que Mama Lepelo bien autre chose là mais vous êtes toujours fidèle à Victoria avant OP s'impression par rapport à la journée à Lelo il y a une détermination on est fidèle à Victoria et certes non la battre la biso certes na yo Marcel valable bon moni biso to ba petit king to petit king to betana ndula suka aloba na biso ya petit botika na mouvement na bino pour to betane na podium aloba elo mo aloba na biso petit botika na mouvement na bino bobeta ba plan na bino iloba na laksa déjà ya photo laksa fidélité wana to retrahir yete pour to ba victorien ya makila et on monte aux toujours pour la kumbela komona et to bunda bunda rara et on monte lelo chaque jour chaque date c'est le 13 février to sanga roya raté et ça les tomber journée tout le monde lelo tomber lundi metoyer et on to tendu les les 18 ba généraux à Victoria amasa baye to yambi bango bien pour tous ensemble to ba la papa moko King Kester mené et on to yena au cimetière le 18 il y a samedi to za la samedi le 18 to za la bon on a village Temba a bengi ba Victoria ba Kesterien tout faut azala pour ba Kesterien ba za ba Victoria pe ba il faut ça la différence wana ba Kesterien za ba to ba linga ka Kester tant Kester a kufi batika mais ba Victoria ba za ba to ba linga Kester na Victoria Kester a kufi batika na Victoria et on monte bien ba Victoria tout faut bazala le 18 février tout ça bon samedi tout ça bon on a village Temba yo mon Marseille valable na biga ba événement toi King ozanga raté na félicité on a hôtel na otika ba événement vient na hôtel minga oloba lobéate bon na ebte so na cimetière na rope ça va dédicace na ebi bon ils a problème té parce que copé ça quand même na bateau ba le la nabino ba nive ko sepela nabino nga vina nga wasam dia kota Palme d'Or ndeko nga papi kiango d'or tapia papi kiango la rata Londres si ça souka ma puissance amikili na bien nga puissance à poto moi général d'ambiance yo aye mon los canto général ambiance yo mais général ambiance il faut pas monument général ambiance oza quand même parmi ba fidèles oh le bandima que ba ko trahir viété impression na pour la journée à la journée moko historique impression na ngezale ka gena kokisa mission et mission est accomplie. Merci na Batunion Sobaye, merci na ba généraux, merci la grande famille Victoria Leison basée na Kinshasa, basée partout dans le monde. Donc merci na Batutu pour moni musala o ezaki eloko moko ya jeté et biso tozo souhaiter à travers presse nazo la sembela partout nazo leka eke chaque année photo sato za la rabouena bolingo oyo boye. Donc ba marambo ko soit na ko discuter pendant ba anniversaire ya King Abouo parce que boleki si temps belé la séparation les beaux abos moko peut-être le to soit 18 non peut-être que bon peut-être senga kindengo na nzambe mo ebi mais pour le moment toza même moral donc ata biso so si to zongi bandeko ba kotika la awa la grande famille Victor Eleison bon bazana soutien makasi pas na biso po chaque année nazo lo ba bien au to sali 9 ans mais 10e année il y aura un festival du jamais vu. Donc on a lancé en haut Moutali Bosso na micro na yo. Donc l'année prochaine 10 ans, il y aura un festival du jamais vu festival King Kester Forever. Donc makambo kozali belé donc tout c'est le moment venir aussi ça et puis to étaler calendrier nango bandeko ba kozana kisasa Victor Eleison bango ba kotikala na birso wana pona ko tambusa promotion nango ko tambusa makamususu en collaboration na biso libanda tito ya pona 10e mois. Mais je pense que bandeko akikuti parce que tango festival Forever et ça la ka ba problème ndenge bat ba kufaka na kikuti ngana kendaka na kendaka to koma na koma ti ekolo Kester atanga 3e primaire na Indobu na kendati kuna na kenda na solola na même na bateau yo King aleka na bango na des anges noirs tout ça et tout problème na bango za moko est-ce que festival wana cette fois-ci vous vous êtes dit que toi impliqué pe bandeko na biso ya kikuiti pour tirer lo bango balela vraiment nazo ko assurer bango tant que Moulos Kanto gardien du temple le général d'ambiance nazo ko assurer bango. Quand je dis festival, et aux la festival moté et sukaka ba groupe ya kisasa non. Et aux la festival ba groupe à Matadi, Boma, Kikwiti, Brazzaville, vraiment tout ça la sélection moko symbiose moko grandiose parce que aux la au moins pendant 4 jours
c'est que nous avons préparé aux au moins pendant 4 jours pour 2024. Donc pendant 4 jours, donc on a assuré bango ceux qui ont la possibilité même il y a un contact après makambo oyo à 9 ans et ba hésiter te ba kota contact parce que toye bandenge ni to planifier pour na replacer bango parce que ba groupe pe mususu de libanda depuis na bando lancembela bazo benga déjà pour na koyeba déjà ndenge nini pour na 10 ans pour moni makambo to salelo to banda yango ça fait déjà 10 mois je peux dire. OK. Donc to banda ngo depuis mois de mars 2 mars, donc si je ne me trompe pas, 9, 10 ans, 10 mois. Donc, au moins, il faut ça, les lois bien, il faut ça, nini, besoin de temps, il y a préparation. Donc voilà, Maramba King, des fois, il y a préparation, il y a la veille, bagouté. Biso lingi sunde wanati. King a za combo munene, c'est donc tout ça, les lois, on a donc photo basé na ba données, nyo, so batu, tout bas, là bas, sangana, et puis voilà, donc, assurer bango, bakota contact, ba ozangate. Merci. Pimbela na son excellence, pour na makambo qui coûte rataka, moi aussi j'étais là. Na utara mikili. Nayaka nazalaki wana tout s'est passé na monaki nazalaki wana mais tolinga to rattraper on ndenga bien mais na kisasa siko donc voilà. Merci Touye pour photo code apena 4. Merci en tout cas. Merci. Voilà. Maman les potes aussi ça n'a quand même. Bon, mon général Damias Mouloskan toyo na lobby, yem ta na délégation ba généraux. Bon, ngelo na sengaka na ba Victoria na ba Kesteria tout monde na samedi le 18 février na village Temba. Boya bozanga te bo sepela boyo ka nenge beta mape nenge ye mama kana nenge beta maka. Na bengi bienvenue bientôt mama Soubalion, na bengi vena Christian Mambu, na bengi bana nyonso ya Kasavu bozala bana limité bozala na bengi vena Jambila, na bengi ingénieur Rossignol, na bengi vena Wasam wa Diakota Palme d'Or. Si Asuka ma puissance à Mikili, puissance à monde, d'autres papi Kiang, et puis na remercier Yomoro, Marcel Valable, merci, et certain. Merci beaucoup, voilà. Elle comme polémique, il comme polémique, on va mettre à chemin avec Christophe Odo. Les 18 les 18 février, tu as un village chez Temba, tu as un village chez Temba, et ça, maman de Vendema, ma généraux, le village chez Temba, tu as besoin de Kebele Baya. Donc, ça, comme on s'en bat, tu as innocent, basala na Victoria, mais bah, Victoria. Mais diable de Tasmanie, sont des faces de Maison Blanche. On met une chanson qui suit. Au moins, la diable de Tasmanie fait qu'il s'est remené. Solo, on dit caméra, on a dit 2 minutes. Na beto kali kosi moko kwa kufi batanginga. Kasi kwa. Na ba udama mama sekite. Yo. Abeta yo. Jaloux. Tabi la mama pe. Sako beta yo. Usaba mi. Yo. Ako ba mbona mabe yo. Jaloux yo. Yo ma Victoria yo bien yo. Yo. Yo ma Victoria ba diona mboka yo. Ata keste ba na forme abina tu ba yumadi. Yo. Yumadi. Wabunda rola zela kama image bitumba. Moi tu la diable de Tanzanie tu la cette laisse beaucoup la ba sampayo. Aki moleo ba yebisa yo. Yo. Yebi diable de Tanzanie. On attaque un tour à domicile par il faut ça se remarquer. Ya Willy. Merci pour toi ma Victoria tu as dit polémique. C'est une polémique. Quand tu mets, tu vas aller en enfer. Ouais. Oui, sans voir les mots pour un sapin, c'est un péché. Quand tu mets, tu vas aller en enfer. Ouais, bonjour. Comme on a mis la simple marché pour tout le monde, est-ce que vous venez de la balance de policiers d'église? Ah, oui, ils ont ma collection caditosa. Donc, le seul sapin, vous voyez, pour représenter les essais du monde. Donc, en France, en Tchapou, donc, tout le monde a mis sur quoi? Et Jacques, Nyerka, grand-père Bossi Bossiana, qui s'est mené à Papa Wemba. Ok. Je pense quand même que vous voyez comment est-ce que
il y a du monde, ça prouve que King Kester est mené à de son vivant. Œuvre naïe qui est éducatif, œuvre naïe apporte qui est un plus dans la génération, toutes confondues dans la République démocratique du Congo. Et puis, pur encore, vraiment la généraux union sur bazar. Parce que bateau va manifester fidélité puis amour. Et pas ya Kwamambo King Kester est mené à Watika Bissou Lolo, ça fait 9 ans pour célébrer l'anniversaire naïe. Je te laisse boni. Ouais, Pépélé. Moi, Mikole Belé, hein? Ah, Mikole Belé, na longwa na vanda côté oté. Na koma na Afrique australe, Angola, na koma pe na Brésil. Ah, yango toya kaka pona ba makambo yo. Posoki toyete yo yebi kaka. Voilà, lelo est un 9e anniversaire ya King Kester mené à Depati Kabiso. D'habitude tout le monde a ba anniversaire na ezala kaka batu ba na ba parti ba coin na bango, batu na batu ba kangami na ndenge na bango, mais cette fois-ci tout le monde mobilisation moko incroyable, surtout na bino ba généreux ya Victoria. Et tout le monde qui besoin la cohésion moko inexplicable. Impression na yo ozandeni. Omoni e bandaka ko sala biso soni mingi. Omona misia kufi batutu kaka l'État misia kufi omona batu nyonso to kaka kolela lela mais il faut que ça l'effort nano na ndaku na yo okozwa pe bembe lobby na kati ya ndaku na yo okozwa pe tanto mona nkasi ya kufi avant lela yo faut na libulu il faut na cercle il faut ata na maya koyamba batu aprendre batu nde bayaka kopesa ba enveloppe kosunga ndenge bakoko na biso bazali ko vivre biso tozwaki mayele wana oleto lela vient na biso azaki grand prêtre toko kende ko betela mutu porte tolingi to sala anniversaire vie e bona boye et comme polémique d'abord biso moko bana na e musicalement tous eu décision d'organiser et lokoyo avant de kota na ba chiffre nombre vous comprenez 10 11 12 donc tozwa lignée mususu lignée autozozwa que tokoki pe na ba propre effort na biso na ba poche na biso moko to organiser loko donc organisation oyo ndenge lelo toza awa pona ko célébrer 9e anniversaire ya vie de Bakenda tozana ni producteur ni mécène ni mutumoko biso moko ba mécène et ba généraux nde organiser makambo concert na chete mbaboya makambo organiser pourquoi ceux qui mécène ceux qui producteur ceux qui ba sponsor bakoya ba ya sima omoni batwana to tanga ba mécène ba sponsor banini bazui modèle mala moko omoni ke ceux qui to ko aider to kendo aider ba généraux baza organisé et puis balingi papa na bango emenea ozo comprendre ezate ka so bolingi bosala likambo bolela tango bakopesa moi un fois ne robota sous des ordres entre bino na bino et comme le soso batu baleka na ba TV ba critique bandi tout le monde qui awa o balembongo a des fois o balembongo ya kingani ya matanga et comme ba slogan na ba réseaux sociaux cette fois-ci na ba réseaux sociaux boyeba na ba télévision boyeba ke bana emenea ba s'organiser seul na ba propre effort na bango pour to boy critique to boy balobaki to moni ni député ni honorable to moni ni mécène ni autorité moko ya mboka tie biso poa pona kolela papa na yo ozelaka mboka te yo mo poko bimisa mbongo papa no kufi osali makambo le système na biso toye nango va générer de King Kester et puis to lobité que ceux qui batie biso poité que toza na besoin nango te mais ba autorité ya mboka l'état ba mécène ba tutu ba monake tokoki ko tia info kuna et ko vrai pourquoi baza organisé ceci na biso yango moi préoccupation moko mokie toyebi que King Kester est mené à de son vivant à beta musique ya bien à tombola culture ya mboka na biso mais constant moko to sala soki mutakei bato bazalaki koya kokumisa ye koloba vie la kisa biso nzela babosana ba to remarquer que moi absence ya bande comme sous bazana au vivant et ça lipona yo le bani pour le quoi bon moi monsieur ça volontaire Ils la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ezali kamna biso. Toko betambela boya boso ba yete kasisi. Oboma mukili. Oboma te.
eza likambo na biso moko nde toza wana impliqué po tosala ne fils que oyo biso toyebi oyo biso tozali po mutu mosusu okobenga ye aya ake lisu na kwe moko bwake koganga babengisa ye ngati soki makambo wana esimbaki mpo babengisa ye nga mokili oyo développement ya android tokomi na mwa un peu de réserve na bavie fo koyeba place ya kotya lokolo mpo vitesse android bakomolandela na bavie privé mabe yango tosalaki appel na tout le monde soki moto aye te eza mabe te yo kokufela lelo osala 40 jours ya papa na bino opesi bainvitation na tout le monde mais baye na bango ti fete esama te. Voilà, je crois que au lobby na moment où ils ont abattu au misusu ba bané comme mituna ou surtout ba bazara connecté te ba monio ba bi enfin toyi ko bossa na king te to le lana inenge souhaiter les sipazole là mais quand même voir on a oyo zala kana ngo o king atikela bito yebiki ba bozala ki na bino ebele mais muna mutala na particularité ne secret siko ya Victoria ya ngwana voir on a ba téléspectateurs ba rosa na ngopé besoin pour les lisa bango lisusu après ba sepela ah nazana moi tout les passer nga ye fa ko taka interview ba moko ouais signora de pata signora omo ah masala ngai ouais piano ba masambote et certes na bino ngona voilà bon voyez nous na raté voyez za mutu voyez za bon moi voyez ko kufa ndengo moni meni ya kenda voyez ne kenda mais ebota maripa ya bato mususu mais nga voyez ko nuna te mais na makambo ndenge naza na moi tout moi na yemba danger te Mariana venez oh chérie Mariana venez oh chérie Aïe munganga sauvez-moi. Vous allez. Voilà, merci beaucoup. Ouais, merci. Et c'est un cas à tout le monde. Ouais, petit frère propre à Waking. Famille Moubia. Je suis alors arrivé à la présence de Jolie Moubia, la Baki à main, accompagné des généraux de Victoria. On est ensemble, c'est la famille, non polémique, non fatigue. Par moi, là, bazo yambana. Papa na mouana. Jolie Moubia avec Maïs Moubia en famille, accompagné. Seigneur! C'est bon. C'est la mort, comment on m'a cambo quoi? C'est ça, on a besoin de cambo. C'est une série de tout ça, il a fait 40 caméramans. Donc, merci. Donc, poto mobile kiti awa. Votre attention s'il vous plaît. Nous nous sommes déplacés. Tout le monde, biso tout toza, tu pourquoi toza. 9 ans après, Liwa King Kester Menea. Ça valait quand même la peine na date ya lelo to sangana to ya bisonyo sokotala esika nini to tikaka nzoto ya King Kester Menea et nazana libota awa famille ya King Kester Menea nde tozana bango awa na cimetière ba musicien o baleka na Victoria na oyo batika la kape na Victoria bazana biso et ba sympathisants ba fans paroliers ba journaliste de presse bisonyo sotozali pona lokumu ya King Kester Menea. Le mot clé de la journée est que nous convergeons vers l'unité. Nous sommes contre discours nyonso ekoya pona kokabola biso lisusu na bandenge salama na bambula oyeleka. Même nous de la presse qui sommes présents sommes appelés à faire des interviews oyo et kopesa mutu possibilité à répondre et non que ça la concurrence na mutu pour que obima danger mutu wana bima nul. On n'en a pas besoin.
nous avons beaucoup plus travaillé dans la division, ça ne nous a pas avancé et la journée d'aujourd'hui nous appelle ou nous interpelle à converger pour que nous puissions savoir l'avenir positivement. Merci pour la présence. Il y a plusieurs chaînes, je ne saurais pas citer. Merci beaucoup Nabandeko Nyonso Basali déplacement et merci beaucoup Nabandeko Oyope, il y a Victoria, Oyo ya Poto Oyo Baye, les généraux. Merci beaucoup. Naba Ope Baoti Angola, Naba Ope Bazala on a Kinshasa to sepeli kozala lisanga. Et lisanga Oyo to kende nango ti na bambula nyonso yo etikali sima. On va dévoiler certes, mais to pesa liloba na famille. Bakolo mowei eza libota yango tokopesa bango liloba lelo pour que moko na moko aloba oyo aza nango mais oyo aza na gauche na ngai awa juste en face na ngai ndenge na baluki boye toyebi ye malamu Joli Mubiala et na nsima na ngai c'est la grande sœur ya mami tobengaki biso nyonso ya mami aza awa et na famille mobimba mais particulièrement pour la 9e année tozana mwana ya King Kester Emenea Maïs Emenea est avec nous. Il n'habite pas Kinshasa, il est venu justement pour na komona kozala présent lelo na 9e année oyo pour que tous allons ensemble. Nous aurons à faire des interviews mais après la cérémonie nyonso ekosalama. Et je vous signale également qu'après la cérémonie nyonso ekosalama awa famille dépôt à gerbe de fleurs, il y a des musiciens à Victoria. Là, je vais rappeler à tous les musiciens de Victoria que Borotika Fleur Nzela Moko. Il n'y a pas de division, généraux, nani mususu, non. Biso nyonso musiciens à Victoria Torotika Fleur Nzela Moko pour converger vers l'unité. Tozo enterré division la journée à l'élo parce que vient na biso azalaki mutuya unité. Azalaki mutuya kimia biso nyonso toyebi. Oh nyonso azoka occasion à tendre et mener un micro. Ayebi ke mener azalaki diviseur te. Tolo bango te po akufa. D'ailleurs, ba œuvre na eso tozo yorango et continuera comme ma biso vers l'unité. Et na kati wana pe toyebi ke ben sanité zalaki te. Donc, après la cérémonie nyonso tokosala wa sango azana biso awa akosala cérémonie ya suka oyo ekopermettre lisusu ata na moko na biso te aya koloba na kati yao. Nous allons faire nos interviews na couloir oyo nyonso alingi azwa musicien na ya beni na mpanzi mais le fils n'a pas trop à dire. Donc question mususu toyaka nango wana ça vaut pas la peine. Soki sango asali cérémonie na ye tosilisi onyo so amoni ke azana mutu na ye rotuna o nga na kozwa docteur de kana na poser na mpanzi boke mpanzi o nga na kozwa vie jolie boke mpanzi o nga na kozwa ya mami boke mpanzi mais totikala na ba question oyo ko mema biso na 10e année autrement po ekokoka kaka biso te bato ba mettre attend na circonstance 10e année kokoka kaka alors to luka ezala sikoyo ya munene oyo kosala makambo so tozo imaginer impossible mais comme possible na 10 ans. Donc 9 ans oyo to laksa déjà moto na biso na ndenge mususu pour que 10e année ezala autre que ba année nyonso eleki. J'espère que na silisi na repasser parole na famille na banda ya mami Mubiala ya mami tozawa pona 9 ans ya liwa ya King Kester Emenea nini okoloba avant que mais na bino nyonso na libota wa bo dévoiler tout monde na likambo nyonso na kati. Merci 33 na pesa bino nyonso mbote nazana eloko oloba mingi te na sepeli kaka ndenge bino boyaka bonoraka ye biso nyonso tosanganaka tokomaka mutu moko toza kohonore ye esalaka bien donc na sepeli na ndenge biso nyonso tokutani lisusu awa Jolie azali awa Maïs azali awa Jean-Jacques azali awa Dekan azali awa yo 33 na bato na yo Rosa José Bilonda donc na sepeli
ndenge tolelaka na motema me soki toniati awa tomonaka tolobi ke Jean abunga te namoni susu bato nayebi ke Jean abunga te azali. Merci Yamama. Napesi yo merci. Alors il y a Jolie. Bon. Naza elo oloba te chikicha chikiche. Cha. Chikicha chikiche. Cha. Bon normalement grand caisse akenda to perda grand frère na biso a famille. Bino perda grand frère na bino président na bino to perda ye. Donc bref to perda grand frère na biso. Alors personnellement nalingaki leka na boyete nalingaki na salango ka famille ndenge toyaka. Mais l'année na yoki ke ba petit à caisse ba za mikili ba mususu ba Angola ba nini donc on a sali présence na ya mais na yoko bango awa na miso ya ye ke sera zalia wa bino to bozali bazaki na colère mo wa osakana te personnellement dans le baga la vie na nga na osolisaka musicien moko te ya ke sera mené. Pourquoi? Parce que bango au lieu ba soutenir famille à Kesser ba salir famille à Kesser na niveau moko na mokili mobimba. Toza bien tala mwana ngai. Mais azali wana Rose azali bana tout bazali ezala de kana o bolo baka de kana bien koto. C'est un petit frère à moi. Toza na ye mikolonyo so toza na ye. Donc bino ba musicien Kester bobetana ye. Il fallait beau soutenir famille, beau ça la boulot na ndenge ya bien. Bobo ken de l'avant ndenge ba petit to bazo utana ba orchestre mususu somo ba uti na kofi na na ibite ba orchestre mususu bo sala ba chanson mo ken de l'avant mais bino botena kaka kofinga famille ya Emenea bo sala na ba makamususu ba faux testament eleka ba division ya bana ya Kesser na la colère na bino osakala te nalinga kina sol sarabino te à vie mais le lanzolo ba en tant que petit frère ya Kesser propre leki na ya za sima na betaka makolo nanga kaka na place na lobaka mutu nyonso oyo akosala ka musique na kombo ya Victor Eleison akotourner à rond na lobaka yango mais lelo oyo nazoloba na bino nyonso bozali awa na pardonner bino na pardonner bino boyeba bien que bo perda grand frère na bino président mais famille peut ba perda il y a na bango obi famille nyonso ezala na mutu moko azala ke likonzi hein mais peut-être mais hier azala ki oya famille na biso banda kenda moni ke famille peut commencer moi ndenge moko boye alors bino boko tellement au niveau ça la disque boken de l'avant bosala ba disque et ça va moi non petit à Kesser botelanga ko finga Kesser ko finga joli aza pour rien. Moni parole là, on peut sa parole, on peut se dans langage, on peut une grande sœur à moi, il y a une parole à liboso. Ma pardonner bino, bossa ba disque, boken de l'avant, bobeta musique na bino na combo ya King Kesser, botika ba polémique, botika ko finga na boza la moko, ndemo mi pesi ba combo ba généraux, bossa la ba combo na bino boba uti Angola, ba ni bobeta musique na bino na bien. Merci. Ceux qui ça tigité. Alors, ozonge pa ya Maïs Emenea. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et vous êtes à Kinshasa? Oui. 9 ans déjà, depuis que votre papa nous a quittés. Oui. Et ça continue à nous attrister. Oui. Et on est là aujourd'hui pour dévoiler ce que nous allons voir. C'est encore inconnu jusque-là. Bien sûr. Et quelles sont vos impressions et qu'est-ce que vous pouvez dire au jour d'aujourd'hui à la presse, 9 ans après? Déjà, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont pris la peine de venir. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir que 9 ans après, les gens puissent se mobiliser, qu'ils puissent avoir du cœur, qu'ils puissent être contents d'être là. Ça fait toujours plaisir. Moi, personnellement, pour beaucoup de personnes, ils ont perdu King Kester, un chanteur génial. Pour d'autres, c'était un ami. Pour moi, c'était mon papa. Moi, quand je viens ici, je ne viens pas parler que en ma personne. Je viens au nom de tous les enfants de mon père qui m'ont fait une procuration pour être là. Même les grands frères de mon oncle Tonton Joly, c'est eux qui m'ont demandé d'être là avec la famille pour qu'on puisse faire des choses ensemble. Vous savez, nous, on est des Yanzi. On ne veut pas de problème. On respecte les aînés. On s'est toujours respecté avec la famille. Il n'y a jamais eu de problème. Aujourd'hui, on est là en paix. Ça fait très plaisir. C'est une bonne chose pour tout le monde et même pour papa. Et tu m'as posé une question. Pourquoi vous êtes triste? Moi, je ne suis pas triste. Je suis heureux. Je suis heureux pourquoi? Parce que ça veut dire que le vieux ne mourra jamais. Si on est tous là chaque année, il ne va jamais mourir. Et il faut que
dans la tête de tout le monde, ce soit bien clair. Il ne va jamais mourir. Il sera toujours parmi nous. Voilà, merci. Merci beaucoup. Docteur Dekana, na makambo ya sali, andenga sali mozole oyo, azuba takebele. Donc, nazo remercier. Dekana, merci beaucoup. Merci papa. Donc, vraiment, tout se peut à trop, mais là au monde on sait en yo. Il va bien que toi tu es de la famille. Aux amis musiciens te. Nazo le bango awa batu bazo aux amis musiciens te. Aux la famille. L'air va finir la famille, va finir en ayo. Et là yo sali oyo biso personnellement, tout se peut dans ma classe. Mais il y a des familles à mutu moko te. Ti bozo sali loko yo. Ti ndenge 9e anniversaire à Kessé. Na benga moi na poto na FC Mas. Qu'est-ce que tu fais en Europe? Ndangina mona yo awa. Il y a exactement. Maintenant que là, il faut oya. Ti ndenge ye aya. Donc tu as la bomoko. Si vous avez la famille, il faut avoir la bomoko. Même si tu vas y a passé ça moi na moi si. Ma famille tout, moi c'est à cause de mokolo. Mais les balines de bazaka, Mikolo, si vous avez des camots, il faut mon toujours quand frère vieux Morgan, Bazali, Tilelo, il faut qu'on intéresse à la banque. La remercie la comme famille. Merci. Merci. Éternel chef des armées, Père de Père, Dieu d'Abraham et d'Isaac, Dieu de Moïse, endurcis ma face pour que je l'oppose à leur face. Endurcis mon front pour que je l'oppose à leur front. Rends mon front comme un diamant, plus dur que les rocs, pour que je puisse pas les craindre qui font fils de rebelles. Ô éternel chef des armées, protège ton fils, qui nous a fait à ton image. Remplis que je m'humilie devant toi, pour que je suis moi. Éternel chef des armées. Alors, grand guest, biso yo te otala na 9e anniversaire na yo. Yo motikila yo fleur oyo. Fleur ya bolingo ya motema. Toye la kombo ya famille mobimba, ta fleur oyo. Bon, basaka liloba lelo yo. Sali pe que ma petite oyo tikaki ya l'orchestre na yo. Basali réconciliation, tout le monde réconciliation la famille. So bakanda tozali na oza surtout là mais la gabo il savait que nga na oza la boye kanda wana sili c'est ni maro pardon na nous bala boloba pour la comme on a ga comme la famille comme la biso nyonso donc le petit fait oyo oyo mama na tema mo ko ko ça boko biso pour la biso nyonso. C'est ça là. Tu vas tourner avec ça, c'est que tout le monde vient. Alors, on boucle à terre, c'est que tout le monde vient. Papi à main, c'est une belle. Et on nous en a trop dit à Victoria, la minute. Faut ma cambouille à moi. Il y a un autre Si vous vendez partout, la ranch, la maison blanche, vous pouvez contacter la 33 Titenge. Na ba dekana na ba petit na nge nyonso na petit na nge na prison upepe betu kutana betu kutalange bobo ya betu kutala nge jana 9e année na nge mais me kuisa ame kusanga na tipe me pesa betu kiese ke Nzambi apa nge la kiese ke vanda na kiese leta la bana leta la Nzambi leta la kwa nge katupaka lebe Papa, ça fait 9 ans que t'es parti. Je sais pas si un jour on fera nos deuils. Je sais pas si un jour on fera nos deuils. J'ai l'impression qu'il vit en nous.
J'ai vraiment l'impression qu'il est encore là parmi nous. C'est que quand je viens ici, je réalise les morts. Mais chaque jour que Dieu fait, à chaque seconde, j'ai l'impression qu'il est là. Aujourd'hui, en cette 9e année, on se prépare vraiment à ce que toute la famille soit en paix avec tout le monde. Nous, on a ce problème avec personne, on veut être en paix avec tout le monde. Le 10e année, la 10e année de sa mort, son album il va sortir. On aimerait que tout le monde, tous les Congolais qui écoutent la musique de King Sister puissent nous soutenir. Parce que ce sera le projet de toute une vie. Et vraiment, messieurs, c'est une chose qu'on puisse être tous ensemble encore aujourd'hui pour pouvoir célébrer son King Sister. Merci. Papa. La mwana oza nenea mwana naye awa otala eloko na kosenga kaka kimia kaka ekimala mpe bomoko elongola mokolokoloka we eske yokozala tango yango na maboko ya mbanda eske yokolela sango na matoi na yo lokola mopaya Merci mingi tonton nde toye awa toye kokomemore ni village ya anniversaire na yo journée lelo ezali journée moko ya esengo mpe ya pasi mais eza journée ya pasi makasi mpona biso na sens ke soki tokanisi lisusu disparition na yo epai na biso esalama makasi na motema parce eza monument alongwa na niveau ya famille mais eza esengo na sens ke eza journée moko tozopesa action de grâce epai na nzambe mpona kokanisa basouvenir na yo banzembo na yo tala bato baye kotala yo ya ndenge na ndenge na miniti oyo baye koakompagne biso bayo na bolingo oyo na baevre na yo yango merci mingi asepeli mingi na maloba toto joli azwi oyo asengi pardon na bato nyonso okimia ekoti kobanda lelo toyebi ke baoyo balali na kwe na bango makambo kwe esili biso no tokomi bana victoria moko omoko tokontinue pour ke baevre na yo ndenge nani maisa auti oloba baevre no elobama na mokili mobimba. Et puis, on va s'organiser. La maïs pototala. Comment est-ce que tu vas mener à ta action à Mounene? Bien à salle de martyrs, bien à Wapi, mais puisqu'il faut, la Némoro, pour la mémoire. Donc j'ai dit, je vous remercie. Voilà, président, merci. En tout cas, merci à Jolie parce qu'elle a représenté directement le vieux. Donc, nous avons un Kester, donc nous avons un Jolie à la Kester. Là, il y a une incompréhension pour les marques de la façon dont M. Rossel a marqué. Je ne voulais pas ici tout ça musique pour commémorer il y a émené à chaque année. Et là, on a ça qui a un trafic d'influence. Tout ça, il y a un pété pour tout le monde qui non, famille Bazar qui n'a pas moyen d'aider. Tout ça, il y a ensemble, en collaboration avec la famille, il y a mamie pour représenter. Là, il y a fini parce que on se bat de la qualité, donc collaborer mamie et tout ça. Donc on a fait ça ensemble en collaboration avec la famille. Donc nous avons le message à l'orchestre, la musique, les musiciens passent à la musique. Donc, ceux qui m'ont il y a événement, il y a événement à Italie, je peux participer. Mais en tout cas, on a pour la bataille. Merci. Je suis tout seul. Mais au moins, quand tu es un jour, quand les latés mais tout là, il a mandé la tamie à l'autre, il m'a forme. Donc, il faut qu'il soit en paix. Comme boutique, il y a qui sont pour l'exhibition. Il est comme un job, il y a qui n'ont pas passion. Il est comme un fou d'être tout le monde qui va mis qui est tout dire. C'est pour ça que l'autre combo, ça n'a été.
Mes amis, vous savez bien, nous avons un chef de clan qui s'appelle Ngwangé Menea. Il était mort. Venez voir les cimetières pendant les vacances. Iginagigila file munganga, ekumama chaleme. Prince, biso bana na yo, biso ba musicien na yo, biso ba petit na yo. Au nom de toute la grande famille Victoria Eleison. Veuillez le lot 9 ans. Kotikela yo fleur oyo na esengo nyonso mpe na bolingo nyonso. Totali banda ebanda yo ozalaki moto ya bolingo, ozalaki moto ya kosambisa, ozalaki moto ya kokabula te. Ndeko nyonso avandi na yo awa aza na témoignage ya malamu. Yango lelo totalaki biso bana na yo, la grande famille Victoria et les généraux de Victoria Eleison. Tolobaki tozwa le devant ya kosala quelque chose na côté musique. Mais le roi etombaki bien. Date ya le 13 février na inauguration ya mausolée. Tosangani biso nyonso elongo na la grande famille biologique aussi. Po tozala bomo. Certain na yo papa, mais kotikela yo frère oyo. Ya signora pe aza wana biso. Akoloba mwa liloba. Merci. Enchère spirituelle, on va physique. Voilà grand poste, n'est pas ça non. Mais ce n'a pas dit. Parce que nous avons la vie au Parlement pendant 3 ans. Allez vers ce qui est d'avoir un message. Demande à Mick. Un ami qui fait la majorité à docteur, on a fait l'histoire qui est sur le tour là. On a beaucoup de respect dans la vie. Nous avons un grand prêtre, nous avons un descendant spirituel, descendant direct, beaucoup de respect. Avant, il y a même après, il y a mort. D'abord, on va faire des on a fait mort. C'est le grand prêtre de l'île continue à la camp, il y a la télé, nous avons comment. Donc, ça c'est c'est un endroit encore. C'est un grand artiste qui n'avait pas de problème avec les gens, un homme de paix, un homme hospitalier, un homme compatissant, qui savait partager le peuple qu'il avait avec les autres. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Des Mbanza London TV original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube.